na âge moko boye mwasi soki azalaki vaginal ekoma na âge moko boye soki akoli akomaka clitoridienne. Ozo comprendre problème eza wana. Ntango mwasi na yo obalaki ye azalaki nyonso peut-être mwasi nyonso mibale vaginal na clitoridienne. Mais ekoma na âge moko boye so mwasi akoli akomaka clitoridienne. Même ata ozo pénétrer ye akoyoka eloko te. Parce que déjà asali transition moko esalami wana. Donc sikoyo soki yo mobali oza makasi na ba préliminaire te omona ovai na mwasi mais mwasi azoyoka elengi te parce qu'il est déjà comme clitoridienne. Solo la vérité. Tant que ya poto ba fio bande ko yiba magasin ba bande ko yiba magasin parce que tant ba yaki poto yana ba jeune fille ba yimike ba yeko kuta ba parents déjà ba yibaka ba parents ba comment mema bana ko yiba bana pe ba koti na nzela wana. Donc ça veut dire bana ba olanda o ba parents ezaka bana te za même batu oyo ba bengisaka soki ba bengisaki oye na ndako moko boye kutike kuna na ndako wana ba yibaka automatiquement po koti na je wana ezaka vraiment rare que mingi bazwa nzela ya bien mingi ba kota kana nzela moyibi na ba génération na biso to ya na poto mingi ba kota nzela moyibi parce que ba kutana na ba parents moko boye be tante moko bébé oncle moko bazara moyibi. Solo la vérité. Pas simple. Relation na bango eza relation ya mosinzo. Donc ça veut dire que ça li coup d'état. Il y a une relation moko simple te que ba kutana ki yo maman na papa no baboya ne ba kutana eza relation moko boya coup d'état. Donc ça veut dire que moi si moko boy o bino bokanisa ki mwana msala na bino yenda sali maman na bino coup d'état. Siko bana olingi bana ba enkesa ndenge nini. C'est tout à fait normal que bana ba nanu ba enkesa yango te. Donc il faut ko accepter ngo ka ndenge za bobo ko obliger bana wana te bandima kaka moi si oya sali maman na bango coup d'état. Solo la vérité. Les tickets, toi aussi, 30 ans, 25 ans, il faut que tu te maries. Non, botika bango ba donc ça veut dire que choix wane e te pas na yé moko. Dina mona makoso asali publication moko boyo dit histoire il faut te marier. Non. Na moi donc botika yé sala choix na yé oyo mukolo ya ko mona ke no carrière na nga. Na mbula ni. Ah, bah 25 ans, bah 26 ans, ouais, bah vingtaine. Non, c'est 30 ans. Azana âge na yazo ça, la carrière na ye. O kuta mukolo balobi nete kabala e bongo yende. Bongo ya na ye. E kayo na bité o mukolo presque 40 ans. Balobi nete bongo yende. Obi ke minou sera bota ke avant ko bota Didiston. Solo la vérité. Joanna aza prête à tout pour na buzz. Ah bah oui, c'est ça. Aza prête à tout à utiliser ban. Pour na buzz. Asa prête à toi utiliser likangu pour na buzz. Asa prête à utiliser X pour na buzz. Donc tout est oh kaka aromona pembeni à utiliser pour na buzz. Tu vois mutu. Solo la vérité chante enfant. Toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne. Avec Miguel Niemba tout se donne. Bonjour, bonsoir. Moi, c'est Mimi Shkibingwa, votre présentatrice. Dis-moi tout dans Solo la vérité. Nga nazali nazo recevoir ba pasteur, ba musicien, ba comédien, ba chroniqueur, ba chroniqueuse. Ceux qui même osent le sujet moko au lingio solo là, moi je suis là parce que déjà ils a comme on dis-moi tout. Et ceux qui peut-être osent un témoignage moko, o lingi o édifier mutu, o édifier peut-être batu moko boy. Nous sommes là. Je suis là pour vous. Alors, je vous dis à bientôt. Nazo sala entrée et invité nanga Miss Tula Pezo. Miss Tula, est-ce que Oko Poussana? Bonsoir Miss. Comment tu vas? Ça va. Comment tu trouves mon plateau? Ils correspondent vraiment à Nanga. Ah. Et puis, ce plateau est tout. Est-ce que tu peux t'asseoir? Je peux te tutoyer? Oui, bien sûr. Ben, mettez-vous. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose? Bien sûr. Champagne, non? Ah. Voilà, Moutouya. Donne-moi 2 minutes.
Non, très cher. Ah, ouais, ah, maman, ah, maman, le sambo, avant tout bande de faux praille. Nzambe, makila na yesu. Nena wano bimelo. Ah, makila na yesu, makila na yesu. Ya homme des orenia. Amen. Bonsoir. Bonsoir. Mistoula. La beauté. Tu dégages. Dis-moi un peu, maman. Toko betali solo, Totoula. Qui est Mistoula? Mistoula. Présente-toi chez les ceux qui ne te connaissent pas. Oui. C'est une chanteuse, analyste et sexologue. Attends, non. Chanteuse. Chanteuse, analyste et sexologue. Sexologue. T'es sûr de ce que tu dis? Bien sûr. Mais comment est-ce que vous avez commencé? Expliquez-moi un peu votre carrière. Ndenini, ozotambola, ndenini, makamongo ekendaka na ki musicien, obandaki quand? Juste la abandaki tant que choriste, après on s'est décidé voilà, na sala carrière solo na ngai, mais na on a bimisa album te. Album na ngai ezobima kala te, mais je pense que batu bayebi ngai tant qu'artiste. Mais naza pe na don, nayebi te soki don ou autobenga nini, mais nasalaka ba analyse. Et puis tant on a le sexologue, eza en fait communauté na biso africaine nanu ba mesani na bato balobelaka sexe te. Soki ozolobela makambo sexe oza vulgaire, oza nini, donc bazo qualifier ndeti fille moko boye légère. Nzoka nde pa ba mindele eza ba étude. Ba sexologue basalaka ba étude. Eza na bato ba consultera ba sexologue, donc baza payé pour ça. Mais moi je fais ça gratuitement pour na ko réveiller un peu. Donc attends, bato ba bengaka yo et toi tu consultes les gens? Non, ça je consulte pas les gens, mais na lobelaka. Pour étaler sexualité. Tant on a lobby sexologue, eza pour communauté na biso e mesana na eloko wana. Communauté na biso na ne mesani na bato ba lobela sexité. Surtout moi si. Et pourtant pas ba. C'est que so lobela sexe lobela on dit nande. Et na lobela na ko pesa conseil ou étaler sexualité. Parce que libala po vanda. En fait ba matata mingi oyo ba couple na biso na communauté bazaka nango eutaka mingi na sexe. Sikoyo ezaka un peu tabou basi balobela makambo wana. Mona basi basouffraka mingi en silence. Ozomona. Donc ozo bénéficier na sexualité te, mais moi olobela ngo peza te. Yango nga na ye ko éveiller, ko réveiller ba maman, il faut ko lobela yango. Wana ko papa basouffra pe bazali pe. Pas ba papa pe. Donc nyoso mibali, voilà. Mais eza eloko moko te ke soki ba moni moi ça zolobela sexe que yoko ndumba non, c'est tout à fait normal. Ba mindele balela ngo mbongo, ba mindele ba consultera bango mona muta futi mbongo na ye pour consulter un sexologue. Donc c'est tout à fait normal. Donc vandika na tongo mo bolobi bon, OK, d'accord, à part non, chanteuse, ça veut dire que moi je naza na ouverture ya esprit na lobela makambo sexualité. Siko pona léger bato yango na lobi ki naza sexologue pour comment te ke ndumba mwati mobimba te, c'est tout à fait normal. Pour biso to koli na bamboko yo pa na nga eza tout à fait normal ya kolobela sexe, mais pas na biso vraiment na communauté na biso vraiment ezo elekaka na facilité te yango na même na ba église moni yango ezara même na église na moni pe na sepeli parce que même na église ba komo lobela yango. Mon changement comme au côté na ba église ba komi ko lobela yango. Il faut eza eloko moko boye toza na ouverture à esprit basi ba en fait et facilité pe basi ba au moins moi si soka za na facilité ko lobela mwamba sexe même na libala na ye libala ne ovanda parce que basi mingi
même koyebisa mobali ke non na sepelité boy côté sexualité ba bomba na motema. Donc ça veut dire que ba banga quand même mobali kanisa ye ya komi ndumba. Nzoka nde c'est tout à fait normal. Ya kolobela ngo soki omoni lo mo ezo sepeliso te. Il faut kolobela ngo. Mais mususu ezali peta mususu na ebite hein na ndenge expérience na yo na ndenge que tu comprends des choses eza maka mususu oyo ke ta mususu ezate que ba alobeli yango te parce que comme ndumba parce que ayebi yango te peut-être mobali na mona pe moi ça sala yango te ta mususu pe moi si na mona mobali asada ya bongo te donc du coup et comme un peu donc ça veut dire que basi belé bazara satisfait côté sexualité mais ba yo kara soni kolobela yango soki okomaka te basi ebele mona ume na libala makomaka te sika oyo ifo moto akoma parce que ben oui parce que sexe ntango obandi yango suka nango ifo bwaka mais eza na basi ebele babwakaka te babwakaka te parce que bakomaka te na esika wana ifo ke na bwaka donc ça veut dire que mwasi soko azobwaka te pendant plusieurs années akokoma nerveuse moyen couple na ye ezala na joie eza te parce que aosentir ke eloko moko ezozanga mais moyen alobela ngo peut-être que chérie na donc solo bango na yo za na ba témoignage za na bato ba bengaka yo pour ça bien sûr par rapport à ba publication na nga na sala ka basi bele ba témoignaka basi bele ba consulta nga basi bele ba bengaka nga mama nga kutu boye natala kaka bana soki bana te mais mobulu ça veut dire que soki moi ça satisfait te côté sexualité ça veut dire qu'il a retrompé yo pour na éviter que moi ça trompe déjà so moi ça comme mon libanda déjà couple bebaka pour éviter que moi ça coupe akende libala et libanda donc déjà il faut régler les camps sexualité dans ndako na yo au condamner ka moi c'était que a trompé nga non parce que moi ça comme raté souvent basi au mona bomba secret et pour basi mso mona ba loba rapé mais mi ba lebele bazaka égoïste. Est-ce que vous êtes sûr que c'est un sexe? Je suis peut-être que c'est un sexe. Mingi c'est un sexe. Je suis peut-être que c'est un bongo. Et mingi, en fait, mbongo c'est les camons c'est gravité parce que tu as l'ingagi mutu wana zaki na mbongo te donc ça veut dire que bolingo ezalaki donc mingi lo que baby ça maba les belé ezara mingi sexualité parce que déjà so muta ndimi dozo la kimpia kama ndimi bo vanda ça veut dire alingi yo mais sikoyo so muta lingi yo bongo quand même il faut régler nos côtés sexualité donc il faut mi bali ba tuna rapé ba maman est-ce que lo nini olingana sala yo nini boy est-ce que komaka isika olifala ko koma obi ke mi bali belé ba yeba rateke mi bali belé ba yeba rateke moi si pe fa boaka on se comprend donc sora saleli makamuna yi tu allez alali pongi ayebite ke maman pas moins de 18 ans wana kutu même bana pe bakoyoka na bango bakobala bana ngo bakokende mabala fo bayokaka il kamba ocha moins de 18 ans wana te bana na bayibi makambo ebele bana wana donc il faut bayokaka donc voilà c'est ça et je suis contente de plaisir na ngai ezalaka nalingaka omona bato bazala na joie de vivre bacouple soki balingani il faut bazala na harmonie il faut nyonso ekende bien yango wana ngai na se sentir à l'aise kolobela makambo ya sexualité donc ça dérange pas elingi oloba te ke naza oyo bango bazokanisa nde bafingaka nga non eza kaka mpona bafingaka nga ya kosakana te ndumba yo kutu non nga nazolinga kaka nde na réveille nde kote bapapa kote wana il faut basi balali donc bazwaka yango eloko moko te ke oke so mwasi azolobela likambo ya sexualité ke aza ndumba aza nini non nalingi kaka bozala bien couple na bino marché kitoko tout simplement parce que à combien de temps sous âge poussani oui en fait il n'arrive plus en fait âge soki poussani et comme on a âge moko boy soki poussani il faut za makasi na tendresse vous comprenez donc soki mobali omoni ke âge na yo poussani yo na mwasi na âge poussani mais il faut pratiquer en fait mibali na biso côté tendresse vraiment ba pratiquer mingi tendresse te ba préliminaire bango kaka ezalaka soki bamati na mbetu na mama mbala moko akitisi mukadi donc mbala moko akoti oza choqué te mbala moko akotisi mukadi mbala moko akoti ozomona ekoma na âge moko boye baforce trop de force na baage moko boye elekaka te sikoyo il faut baapprendre ke naza déjà nakomi déjà mokolo ba2 coups ba3 coups na okoka te il faut kopratiquer mingi tendresse
Ozo mona tendresse. Donc il faut satisfaire moi si na yo. Donc il faut chauffer ye. Oui que non on a comme na âge morobo et puis basi et comme on a âge morobo moi si soki azalaki vaginal et comme on a âge morobo so akoli akoma clitoridienne. Vous comprenez problème ezawana. Tant moi si na yo balaki azalaki nyonso peut-être moi nyonso mi balé vaginal na clitoridienne. Mais et comme on a âge morobo so moi ça coli akoma clitoridienne. Même ata ozo pénétrer a royo kelo côté. Parce que déjà à sali transition moko salami wana donc siko soki yo mobali oza makasi na ba préliminaire te au mona o va ina moi si mais moi ça zo kelengi te parce qu'il est déjà comme clitoridienne. Il faut ba ko manipuler zoto ya moi si po mama bana na yo pe moi si na yo pe asepelaka parce que soki yo kaka yo zo sepela moi ça zo sepela te. Et que pousser moi si na mama kanisi et belé que a mon amour mosusu et au moni que aux un sentinelle bien chauffeur moi ça au monter la sentinelle ndeti kaka ils ont un sensité donc moi ça comme kaka a comme ma kanisi ne comme pas chauffeur oyo nini côté préliminaire aux ma capacité parce que les amis ba msuba poussaka basi ba ngomoko baza na makanisi comme on a batu mosusu parce que normalement de tout ça na mokilo il faut biso to rabilengi. Ezala mwasi ezala mobali. Donc toyaka na mokilo poto yoraka bilengi point barre. O te yoza mwasi te ngala pe na besoin na yoka bilengi oyo yoka. Ya te keloko asonga na mwasi donc na yoka bilengi te. Non, na mokilo toyaki yo fo yoka lengi ngape na yoka lengi. Soki to ndimi to bala na parce que na yebi ke na yoka lengi. So mobali ya ko senga nga mariage, maman na lingi na bala yo na yebi ke mobali onenga so bala nga boy. Na yebi ke non nga fo na yoka bilengi moko boy. Et ça, c'est tout à fait normal. Et ça, vous vous comprenez? Si vous avez balinga, vous balani, et na se rendre compte que yo kaka mtozo ke lengi, nga na zo kana lengi te mais na ebité yosuka ndeni. Donc si il faut bibali baza makasi na ba préliminaire parce que changement ya nzoto moi si esenga ka ba tendresse belé, esenga il faut manipuler l'idée sou kitoko, libela moi si pe, il faut fibarango kitoko. Il faut fibre libérer moi si qui toko po bino mibale moi ça comme à niveau moro boye ke aux obligés te ke obetara ba 5 coups ba 4 coups non déjà so qui au chauffer moi si na yo au sali ba préliminaire non qui toko moi si déjà comme chauffer moi si déjà ça mouillé tant yo zo kota donc yo bois qui moi si pas bois nana banane ba bénéficier na bien banane ba bénéficier bino te na osala et là on dit ba futa nga po nga est-ce que ba nga mis tout là elle va conseiller parce que ya okengela biso na talaka ba ça un peu cadeau ana mais ils allaient pour na bisengo na bango bisengo ya ba couple nga nazo ya ka pour na rendre ba couple heureux et là on dit ma belle on nga nazo sala na makambo nga nazo boy oh bazo fingira so ba bengi nga ba mis tout là conseil pour ça que biso vraiment couple nanga comment marcher vraiment pour un cadeau na biso ya ko kengela biso na ya nanga na yo kengela bango c'est ça. Mais dis-moi un peu là au moins makambo lobby makambo ya couple wana au côté sexe mais côté moko pe boeza côté ya éducation à bana côté social oui ça aussi c'est il y a un souci. Un souci par rapport à mes parents, au moins il y a un monde de bazalarati. Basa na tante. Bana ba classe, azongi, yepa kendaki musala, bana bazongi, tant ezamukie et bana un moment bakomi perdu. Alors bakomi kozala éduquer na ba réseaux sociaux. Ou bien na ba amis. Ou comme on peut se retomber pe na ba amis. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça en fait? Bana faut sola na bango. Vous avez dit la moi naté. Bana faut sola bango ti mikolo. Vous savez que boy. Bana faut sola bango nyonso. Ils ont la sexualité. Ils ont la côté ou bakama. Donc ça veut dire que moi ne faut zoyer neti camarade. Parce que moi na so se sentir que au banga moko boy j'ai peur de mon père, j'ai peur de ma mère. Moi biso ma makambo ezate. Ils ana nini na ba maman moko vraiment za strict tant que mère. Vous voulez vraiment le tout vraiment sentir que non et au face à tembe. Il y en a moi vraiment donc comme une vraiment copine. Donc ça veut dire que
moi na yebi ke moi na yebi ke côté musu na banga mama donc ça veut dire femme na ba façade ebele femme na façade moi vraiment ya leader ya vraiment responsable et mon pe olembisi okomi no copine ozosola na ye boye est-ce que isiko kendaki ndenge nini mais sikoyo omona bana misusu bakendaka na banzela mabe oyo basalaka babétise parce que bazalaka na dialogue te na baparent donc baparent balakisa déjà surtout bapapa mingi balakisa face moko boye ke nkoi mwana moyen à se confier na yo eza te parce que azobanga papa il va me taper papa il va me gronder papa ça veut dire moi naza na bakobanga moko boye ke maman elle est méchante maman moyen ayebisa yo bamakambo eza te siko bana mwana akokoma ko se confier pa ya bapaya so déjà mwana nakomi ko se confier pa bapaya donc ça veut dire au père de mwana parce que conseil oyo que nous libanda kuna je pense pas que bana na bakutanaka na bato bien akokutana mpe na moto ya mabe azoconseille mabe bana mingi babe balibanda parce que dialogue pa na ndako na ye eza te okizwa conseil moko boye mosusu ya moto moko ya mabe abebiseli yo mwana akomotya mwana no bapression boye il faut luka mbongo bana misusu bakenda banzela badrogue po bakutana na bato ya mabe libanda il faut avoir l'argent moi je vais te présenter quelqu'un tu auras l'argent tu pourras t'acheter les baskets et tout mwana kena banzela mabe akomi koteka badrogue akomi koteka bamwaka mabe parce que akutani na bato ya mabe bato baoconseiller mabe bana toujours il faut kosola na bango oyebisaka bango ke non il faut travailler il faut faire ça il faut faire il faut pas abandonner l'école il faut boy donc ça veut dire qu'il faut kotia bana na nzela moko boy il faut la bango pe patience et bah il faut pas être pressé boy ça viendra petit à petit donc ça veut dire bana en fait bana bazara na ndaku eza neti formation il faut ko préparer bango ba préparer bana na animo côté ba préparer bana tanga za moké ozo préparer ozo sola na yi mais ça dépend bana musu ba préparer bango pe boye pe sinango pe non moi na yo mtu za leader ba parents mtu bazara leader mwana na yo aosala plus confiance na yo parce que oza parent na ye parce que ça veut dire banda bo mwana il faut sala yo nde confiance ça veut dire soko ozosola na mwana no automatiquement akolanda makambo koloba mingi bana babeba parce que basolaka na bana te mwana so déjà za moke ozosola na ye eza formation kozala pa baparent ezaka te kolala kolamuka ezaka formation monene soki baparent bozalaki bamiyibi bana pe omona bakomi miyibi parce que bazomona baparent na nga bayibaka tokendaka bamagasin toyibaka ensemble eya na bana ebele bakoma bamiyibi na poto parce que bakutana na baparent déjà bayibaka na bamagasin epuis bamemaka bana koyiba na bango bana pe bakomi bakei na nzela moyibi ozo comprendre mingi bana jeune fille garçon bayibaka na poto parce que balandaki baparent même garçon batekaka badrogue balandaki baparent batekaka badrogue misusu pe balanda baparent te misusu balanda te la majorité balanda ntango mosusu toya poto bafio babandeki koyiba magasin babandeki koyiba magasin parce que ntango bayaki poto yana bajeune fille mosusu bayeyi mike baye kokuta baparent déjà bayibaka baparent bakoma omema bana koyiba bana mpe bakoti na nzela wana donc ça veut dire bana baolanda oyo baparent eza kaka bana te eza même bato oyo babengisaka soki babengisaki oye na ndako moko boye okutike kuna na ndako wana bayibaka automatiquement po koti na jeu wana ezaka vraiment rare ke mingi bazwa nzela ya bien mingi bakotaka na nzela moyibi na bagénération na biso toyaka nango poto mingi bakota nzela moyibi parce que bakutanaka na baparent moko boyibi tante moko boyibi oncle moko bazalaka moyibi bana poto bayokaka te bazalaka na raison bayebi nyonso eza ça dépend éducation eza ça dépend éducation so omoni mwana azoyoka te parce que azwaki na dialogue te pa baparent azwaki éducation moko te pa baparent ndako ya baparent eza école monene parce que si j'ai remarqué dans mon abana ou réussir ça dépend elo ni baparent bazoyebisa makambo baparent banda oyebisa biso na nde tobanda koyoka to so oyoki te mais osala mais soki ayoki te aosala pe te akoki koyoka asali pe te en tout cas soko okotiaki bana no kitoko obénéficier mingi bayoka te parce que bazalaki coaché te
mwana no il faut que coacher depuis bon mwana aozwa formation ils a formation ils a formation ce que totala na peso exemple moko moi le solo eza sur la toile ya mutu na biso nani ya nani ya mopao na mwana naye mwana na azaki mwana ndako azaki éducation azaki ya papa na papa na bande ko lakse bolingo ta seconde ba komi qu'est-ce qui a pu se passer pour na et comme na tournure wana o e komi ya pour na yo mwana wana zo réagir bien zo réagir mabe bon pour na nga il y a deux volets bana oyo ça dépend ayoki nini et puis amonaka nini pona bana musu bazali oyo amoni ayoki parce que amonaki yango et là problème na ye amonaki pa yokaki ya lika mbukutu donc eza lika mutu ko samba wana kuteza te donc eza mwana moko kaka donc assistaki na makambo ebele akomi rebelle akomi rebelle voilà assister na makambo moko boye oh il fallait pas amona tant que mwana mais amonaki yango mais maintenant elle a voulu juste protéger sa mère tout simplement et comme ça mwana moko amoni makambo ebele ya mabe baza na toujours pour protéger maman na ye parce que na minute oyo atikali kaka na maman na ye aza esu na pui ya papa na ye te qui dit pas peut-être soka sengi pas peut-être papa na zozela pe moi orgueil ya papa qu'est-ce que son orgueil te eza question akoki ko encaisser muto papa na za na ye pembeni te problème que na minute oyo azaka na maman na ye oyo akoki ko compter parce que omoni bana so bana ba parents balingaka quand même soutien ba parents bana so ba parents baza en vie baza na besoin nango donc ça veut dire aza mwana nana koli vraiment à 100% te que aza toujours na besoin aza toujours aza mwana azaka toujours na besoin ya conseil ya ba parents moko boy pour se sentir bien soit ya papa soit ya maman soit ya bango mibale mais na minute oyo conseil oyo muto akoyi ko conseiller muto akoyi ko cadrer na minute ezaka maman na ye donc to lo basiko maman na ye azolinga il faut protéger na camp oyo mingi aza nango o affection mingi ezali parce que papa déjà perdre moi eloko wana bon siko to lo baboy ndenge olobi kaka na keka na ndenge yo robelinga wana olobi pona maman azaka na protection de maman na bon siko na est-ce que maman na ye ne peut pas faire quelque chose pona ke likambo wana et stopper parce que déjà moi naza d'accord te na relation à papa na ye mais maman koko d'accord te parce que soki ezalaki mwasi mosusu alingaka ndima mais soki loko eza oyo wana donc mwana aza catégoriquement mais soki maman ndimi mwana koko ndima soki maman ndimi ok d'accord nga nazosala vie nanga fais ta vie donc voilà yo accepte ça c'est eza teke naki okonovanda na ye mwana wana akoki kondima mama oyo papa naza na ye te na minute oyo akoki kondima ye te parce que déjà histoire na bango déjà ezalaki histoire moko c'est choquant pour na bana ezalaki du choc moko boye pour na bana donc baondima mwasi mosusu mais oyo wana te na minute oyo peut-être que dans 5 ans 10 ans ekoki changer mais na minute oyo nanu baencaisse yango te faut tika bango badigérer surtout il faut tika Didi a digérer relation wana nanu a digérer yango te nanu en fait nanu na cerveau na ye nanu eza enregistré te que maman na papa ne baza susu te et que moi so na mutakoti wa te que ma papa nanga akomi mobali ya mwana musala na biso ya chanteuse na ye vous comprenez donc nanu enregistrant te na cerveau na ye donc il faut bâtir que le temps a encaissé yango que papa akomi kobima na mutu oyo ayebisaki biso ke c'est juste une chanteuse c'est juste azaki juste mwana mosala donc bana nano baencaisse yango te il faut batikela bango temps bakoki kooblige bango te
bandima kaka travailleur mwana msala papa na bango non. Bosiko to changer soki siko yo to tiro kwa yo. Oza na place ya mama oyo akoti na ndako ya Cindy. Comportement na ye, explique un peu. Ndenga zali wana si c'était toi à ta place. Voilà, tout ça reste simple. Relation na bango eza relation à mosinzo. Donc ça veut dire que ça li coup d'état. Il y a une relation moko simple te que oba kutana ki yo maman na papa no baboya ne bakuta eza relation moko boya coup d'état. Donc ça veut dire que moi si moko boy o bino bokanisa ki mwana msala na bino yenda sali maman na bino coup d'état. Siko bana olingi bana ba enkesa ndenge nini. C'est tout à fait normal que bana ba nanu ba encaisser en côté. Donc il faut quoi accepter en ka ndenge za bobo ko obliger bana wana te bandima kaka moi si oya sali maman na bango coup d'état. yango nalobi te siko boye ndenge eza wana boye eza relation moko boye ya coup d'état. Donc ça veut dire que moi si moko boye moi si moko akoti na force. Donc ça veut dire que a détruire libala maman na yo. Même yo ndenge oza wana soki oyebi ke moi si oyo ye muta bebisi libala maman na nga nandimi te kolinga moi si wana kana facilité boye te kasi on a lobi soki et ozwa yo temps pour accepter pour na cerveau na yo et enregistrer yango wana tuni ye comportement na ye ekoko za ndenge nini parce que sachant que ndenge ozoloba asali coup d'état ya ye Cindy malgré que azui asali coup d'état mais sikoyo soko lobi asala lokwa asala kibo mama atako na boti te mais asala kibo mama il fallait attitude neza ndeti ndeni apé sa conseil problème na ye il faut azala komi kitisa ya zo linga sa ndeti kaza na raison ozo mo ile ozo boma ye yo oza conscience que oye ko détruire libala ya mwasi moko boyi ou détruire foyer ya mwasi moko boyi. Vous savez que c'est normal, t'as raison. Non! Oza moutou donc, on vivre en cachette. Pour respecter bana wana. Pour respecter bana ya mwasi wana. Vous savez que on détruit libala ya moninga, vous savez que rien n'était, vous savez que c'est normal. Non, c'est pas normal. Et on va faire comprendre que oh yo sali est normal, ça na komi kiti ça. La meuf, elle veut pas se rabaisser. Est-ce qu'elle va se rabaisser? Donc, elle ne veut pas. Donc, au moins, elle dit que non, pour voir qu'elle a un danger, qu'elle a un yibi mobile à métis. Donc, ça veut dire que, à ce moment peka. Non, dans la situation, on a dit que non, conscience, on a dit que non, on a détruit le foyer, mon koboui. Kasi obeta ki lisolo. Ça, la réserve. Kozala koyeba makamususu basi. Mibali, voilà, au salimo expérience, na ba demande. Peut-être que moi si to mobile azala ki na kawana, yango peut-être etindi bango ba kabwana et ka monita mususu. Ba bimeka meka kaka ndenge ezala kana ngo bimeka meka mibali nde ba meka meka. Amonita mususu makambo wana kuna ya moni kuna oyo beti lisolo. Amoni kuna danger peut-être que yango akangami ne côté kuna. Je ne sais pas. Non, eza question que parce que yobi yango na nde mutu eza ya mutuya. Peut-être ya mutuya côté kuna ezaki nango susu. Problème est moi c'est so alingi pe suta linga pe suta. Problème est que mobali déjà soko zo mema déjà mwasi mususu. Na ndako oyo vanda na mwasi na yo, yeba ke couple ne o vanda. Déjà mais ezaki travailleur. Akoka koya. Déjà répétition bana za pas bango. Problème ezawana. Normalement, il fallait pas akomaka na ndako wana. Problème nde o ezo causer na makambo wana. Donc ça veut dire que mutu déjà zwaki gu ya ndako wana. La comment déjà ko imaginer que ngai nde so na zalia wa, so na zo tambola ndako yo vraiment kota piscine. Donc ça veut dire que pendant plusieurs années oyo ko faire ya ka susu kishasa te, ye déjà azwaki déjà place na ndako wana avant que tu divorce. Erreur kofia salaki yango wana parce que ndako oyo vanda na mwasi na yo o bana no bazalaka wana o ebike ba objet ya mwasi na yo ezali jamais ozo mwasi moko boelikango OK mwasi oyo ebike non mwasi ye mtasi minzunga orchestre donc kisa orchestre ye mteza na maboko na ye siko mwasi ya bongo o ebika ebi secret na yo ya kisi
et puis secret wana kisi yo muto lakisaki ye donc ça veut dire que ne oza pe donc akosala pe mutu pe kisi pe donc ne azana koma mbikudi sindi ne azana koma mbikudi so ke pe donc abetelo pe ba plan pe mona pe yo yebi bon moi ça nganga za nani nganga te nani nganga nani nganga moi ça nganga za nganga ziko nani nganga bongo dani azaka tonto wana azaka dani nganga te azaka nganga ko okay so olingi pe mindini ya miziki pe oke pe tutu asali yo pe omona pe mo siko ye mabe na ye sikoyo akosalela yo me abendi yo pe do lokola yo yemba ko meka ye problème na ye yango wana te yo yemba ko apeso ba plan kitoko pendant 2 ans moko boye mais abendi yo ya bien apeso ya mabe ya bendi siko yo ya bien pour mabe ka ne mabe ne ka nganga moko boye donc ya ba dela mukuse ki baba ba otuno yebindeni ya ba okatsa kenda ikuna problème na ye aza nganga moko boye fo nganga abenge fo nganga na biso fo nganga da bisa yo so que ça va plan pa na ye donc ba plan ngo mona ka mona 6 mois ouais opeli osili libela ya na bikeba mambozolo baba ya ole bosimba ke nganga mote ko ko négocier bien nga bakisela nga ta mo 10 ans ye problème na ye kinganga ne ekendaka 10 ans te nazo répéter so ba 2 mois ba 6 mois c'est faux le cause insiste ba to ya okanta kenda moi 2 mois moi 3 mois mo bokenda kuna ba okanta bongo osimba moi 2 mois moi 3 mois boye au que répéter boye esimbi moi ça nganga yo ebi ko former moi si wana former chanteuse donc comme nganga o former chanteuse akomi nganga mama mbikudi siko yo ozozo mama mbikudi akotaka na chambre moi si na yo chambre bana na yo yebisanga olingi libala wana linga evanda te kiba oluka yo mambozolo ya ça donc ya makambo oluka eza wana te eza makambo eza tokomi na fin du monde tobimisaka na biso nyonso oto ntango tokende kuna yo ese yo oza besoin bisengwa ya se obe bisengwa likolo tokomi na biso na suka tolobaka na biso nyonso vi nyonso yango toza na famille réseaux sociaux eza famille panza na biso teke donc mote naza na l'aise eta lokwa tikoka o lokwa ndeti bato nde bafingi balobi ya pasteur Odon abali batili ba miniature basali ba vidéo mosusu abali 3 fois et abalani 3 fois te parce que j'avais vu abalani 3 fois te une fois abalaki a divorcé na ye a 25 ans aye aux moi si na ye bon je sais pas est-ce que ndenge abali wana eza mabe ou bien il fallait zela kaka ou bien ba pesa ye parce que même moi si yana ba pesa ki pasteur Masse et là ozo boma pasteur Odon Bogard yo pasteur Mobimba Bogard est-ce que pasteur au moins pasteur a tellement oh vrai idiote oui église mais Seigneur Jésus oui no bomaye tala ya ba beauté mususu o sala ba beauté mususu ça ne azaka na va ndule man papa fali il faut ba fali mo boy siko yo ya pasteur siko ya kena siko yo ele ozo boma pasteur Odon ki Bogard siko yango bato ebele bakoti na kati Bogard sola kine Bogard te elinga eleka nango ele ozo boma ki Bogard donc tendance donc pasteur moi alataka bien propre yango ne osala ba panique ya bongo ozo comprendre depuis ye penenga azawana donc tant que pasteur ndenga bali bongo mona mwasi ka ifo bangaka yango zo bomila ye mabala donc ça veut dire baba jaba pasteur yo beso comme sous mabala nde libala moko mte kufa ba mabala moko boite yo ka Bogard bongo pasteur Bogard yo na bien yo ka nisi ndenga aza pasteur ndenga azawana donc le aza pasteur donc ba sentiment ekufi donc parce que y a le libala moko yo lobi mabala yango nde siko na bi o lobi mabala libala moko te soki bd yo 3e il paraît ye mo pa lobaki siko yo ozo mo ateke image forme na yo na ki pastoral ezo simba te
Yo pasteur mobimba ba tendance donc stemai donc on so telemi to ko ya mayanga to ya to lia mbanga ou bien nena zo comprendre Mas comprends. Non mais c'est yo tele moté ya siko ki boga siko to ya mbayo to lia mbanga donc zo comprendre o moni tant oza pasteur oui bah il faut doser côté parce que il me il faut doser. Mais que ça sera bon là t'as bon donc il faut doser. Et ça quoi yo t'as yebiso que doser o yebi que o boya. Donc so t'as yebiso doser est-ce que yo obité na lingo soute na maquillage na lingo là t'as souboité na lingo ça boité dans un mono moi nini comment là t'as moi roba moulai bana za ngai mupagano eza lo wa yete azote ya liloba yo zote ya liloba na cher moi pantalon ma slim mbebo rouge yebisanga siko olingi ser en Christ ma message aux autres ça ser en Christ est-ce que ça vous a concentré à mon na cher pasteur moi voyez ba lèvres roses ata tout zappé ba tout bili bomo na ka basi ka d'autres la chair est faible donc ils ont ya ba lèvres roses moi mwindo bien ba slim. Mais ça lui bien quand même. Moi, le français, il y a qui est présentable. Il y a ça qui mais ça lui bien dans Bali. Ça lui bien dans Bali. Parce qu'il y a des gens ma balade. Bogar, des gens qui ma balade. Mais on a parce que moi, si on y a au bala, tout le temps, ma palpite. Ba maman pasteur, tant que yo bali moi si n'est azana motema duku. Moi ça conscient que mo bali nanga za bogar. Mobali nanga za ba tanas, mobali nanga ba les lèvres roses. Ça veut dire que moi si a rocha je suis à l'aise. Pour que même à ta sœur en Christ a kenaye kozwa kolinga azwa conseil na nenga bien. Moi ça okansaka ke yo na sœur wana na moni yo akomi ko se ko ya ko mona ka yo nzoka nde sœur azoluka moi consolation mo ba mso na ba problème ni mo boye mso pe azana na ba penser te ke kolinga pasteur tellement yo pasteur ki bogar eleki mona maman pasteur tant azomona mona yo ba sœur bazo et puis ba sœur mso pe bazo ya na nko pour ebi ke pasteur aza lèvres roses donc akomi ka ko créer problème moko boye. Mais si quoi ta baye boye simbate parce que siko sa balina et simbata siko boye simbate et ko simbate parce que ça bali sikoyo moi si oya robala wana il faut sikoyo spirituellement azala forte ayeba ke non mobali nanga za pasteur azala donc ça veut dire libala ezokufa basi ba maman pasteur zuwa ba mabala nezokufa pour ba maman pasteur zuwa soka soleli na serre boy so ko consoler ba serre nini mona soka zonga ndako yo na serre wana na mona ki mais oh azusiko je pense pas parce que azaku na Congo na habité là ce que roya wa to yem to de vivre na Congo wana va savoir yem ta yebi et puis pasteur déjà so comme divorcé ba 3 fois ba 4 fois comme déjà na image à mabe normalement pasteur kuto aza yeni mta conseiller ka batu ke yem ta protéger msu mabala ya batu na ba conseil siko soki batu bazomona ki yo pasteur biso mtu kutu photo zo compte moni libala c'est pas facile libala ezaka na ba moment moko ya ba stress ebele ezala basi ezala mibali bazaka toujours na besoin mo ba conseiller moko boyi mingi ba couple mingi ba se projetaka pa ba pasteur ko ebiki wa ebi lokwa ebi liloba akosola na mwasi nanga akosola na mobali nanga mais sikoyo tango baomona ke yo moko biso kutoza besoin toza ba problème na couple na biso mais yo moko kutozo divorcer mona bato babangaka mona ilongola bato nani mo confiance mo be parce que on est biso kutu photo lukaka mais yo moko kutu divorcer kutu numéro 00 ozo mona eloko izo sala moni eloko izo bangisa bato moni yango mute sali polémique encore plus parce que un pasteur normalement yem ta conseillera ba mabala bato normalement yem ta salaki ça pilier so que c'est simba qui te masani et so que simba ya na zolo batu bazora pasteur do balatisa ba pasteur on dirait que ba comme le roi ba guru ba voilà ba éviter que pasteur pas muto ça peut na ba problème bolingo
Baza ngo belé. Siko bato bankesaka te ke pasteur akoki kodivorce ndenge nini. Po biso kutu na oluka ye pona ba problème na biso. Yango siko bato fo batia na mutu na bango ke pasteur azanda eti mutu nyonso. Pasteur pe akosala pe erreur akuta pe na mwasa mabe. Parce que divorce nyonso ezalaka te ke il faut mobali. Il faut pasteur ka nde mutu ya pona non, eza pe okuta na mwasi moko boye, il fallait pe okuta na ye. Okuta na mwasi moko boye msi batiaki yo na nzela na ye po a détruire ministère na yo. Ozomona mutu bakotundela mwasi mosusu boye balatisi voile moko boye yama. Yo ozomona balatisi voile moko boye ke mwasi malamu. Balatisi ndeti poswa meme. Daze belé. Tongo mona ozomona na poswa meme nzoka ndeno soko longoli poswa meme wana eza mwasi oyo batindelaki yo ya kotindela na bato mabe mpona kodétruire ministère. Bapasteur ebele baministère na bango ebebi parce que batiaki na nzela na bango basi ya mabe. Mais basi wana mingi balatisaka bango poswa meme. Et donc ça veut dire bombi yo misu yango bapasteur mingi vraiment bazala na discrétion te. Il faut bazala vraiment na concentration ya kosambela. Surtout soki au côté domaine spirituel. Si ça peut naza chrétien. Naza muto na yebi liloba quand même na linga nzambe mingi yango ya mo pe na kotaka côté spirituel. Donc domaine etali côté mwasi côté ba pasteur so lingo bala mwasi vraiment il faut utiango vraiment na mabondeli. Il faut pas kolanda sentiment charnel. Yana basi mso moni muteme beti. Oza suna tenter. Oza suna tant prière tellement ozolanda posa mutema na yo. Pasteur mais mutema ne beti pas mwasi moko boy. Ebite so nde mutema ne beti c'est vraiment réel. Yango ba pasteur so il s'agit ko bala mwasi vraiment il faut ba kotara mingi na mabondeli. Po nzambe a longola msusu voile oya meme o balatisi mwasi wana o yazolinga. C'est ça yango wana ba pasteur ebele ba koya na piège. En tout cas, merci beaucoup pour l'analyse na yo. Nangaki na lo basusu. Omoni eloko expliquer mambo couple. Ba couple ndenge zali, ba couple ndenge. Omoni ke na poto ba couple zo panzana mingi. Ba couple zo tika la susu te. Sexe. Ezandeli kamba sexe. Sexualité. Donc yo pena makambo ndongo zolo ba wana ke ba couple ba mabala nde zo panzana ya sexe. Na côté ba pasteur, na côté ba païen, na côté nyonso tout. La majorité est à sexe. La majorité est à sexe, mais ba couple peut zo panzana côté à gestion financière. Ils ont sexe na côté financier. C'est que que maman bon. Donc ils ont mis balé wana. Ou sexe bon. Vous comprenez? Ça veut dire que basi bazo gérer bon. Moi si ou asala bazo gérer bon na côté na. Mobile pas ça gérer bon na côté na. Kasi baba 50-50. Donc siko libale comme na ora na mbetu. A part mbetu. Bazana elo mote zo relier bango. A part sou mwana. Malgré mwana zame elo mote zo relier bango. Ozo mona. Mama couple so boza couple ça bongo te za ke fo boza na harmonie. Mais mingi ba couple na biso harmonie ezala raté. Eza kaka tozana yo parce que mokilie ba ke na zana mutu. Yo zalaka wana ko bouger te. Zalaka wana ko bouger te mais bat ba mona ke na zana mobali na ndako. Mais eloko moko te zo sangisa bango tant que couple. On eza kaka visuel. Eza kaka visuel bat ba mona ke visuel. Na mobali na mobali intel. Moi c'est un tel. Mais eloko moko te so bokoteli bolandeli masolo eloko moko te zo sangisa bango. Eza kaka tulambaki tule. Msipe ko lire on peut ba lire ensemble te. Mutamta lire na air na. Ils appellent moi chérie so komi mo ki mo posa mo ba sambla mo ba nini ka po mulonga na kitisa mukadi. Moi pe kuna moi pe papa on appelle ça rappelle tout le temps te. Moso moi ça yo ki mo posa. Asali moi sambla lambeli mo mobali moi ni mo ngolo moi nini. Atumbele moi nini obika pa kitisa mo mobali mutema. Et tu penses aussi que kolambe ko panza pe libala. So moi ça ebolamba. So moi ça ebolamba te? Je pense pas.
je pense pas yango te moto epanzaka vraiment libala mais ekoki mpe kopanza libala parce que soki mwasi biloko eza goûte soki elia libanda aolia libanda là olia libanda wana olia na barestaurant soki molia na barestaurant restaurant ale mama nganda mpe azalaka ne wana mpe aza na mobali te baza mpe na baswafu na ye moko mosusu ali mwa ngolo moko boye atombe na charme ya ngolo mama nganda mpe aza wana azali na ye vraimen ti fermeture ya nganda azali mpe mobali kitoko mama nganda mpe azali na baswafu na ye mpe bake na bango sikoyo otanga kokende unifa bongo akoba mama nganda na tendresse babanda wana na bien babanda wana na bamama nganda bongo okende su wana ube bafia nganda moi service moko po omela nini o mpo baservice wana bazalaka kote na tendresse tonton kasi asombi kati asombeli mwa aoteka ko asombeli mwa bien basali mwa ngolo na ali wana batonto ebele mwana vi na bango mosuka kaka na nganda mpo mwasi oyebi olamba te mwasi na mwasi oyebi kolamba en tout cas mobali mwa po akende kolia na banganda vama ezalaka po akende ameli na ye kaka vite fa zongi me ya na mibali oyo akolia vama sérieusement mwana azofina vama kwanga afina makwanga ko ifa lia tonda me ya mibali mosusu aolia na ye kaka ya grignotage ya na mibali oyo baliaka sérieusement ale mpenza ale sérieusement mpo kolia na ye nyonso yango oyo voilà mosusu eza te nyonso eza te aolia biloko wana nkele zei mwasi oyo bolamba te me ya na mibali oyo mwasi alambaka epi akenda bamaster na ye mwelo movuka vite fait bamosusu mpe mbasi mpe alambaka mpe aliaka ne mpe ya libanda aliaka libanda mais quand même oyebi ke na olia quand même mpe na ndako so na ye nanga ta nganda te mais na mibali oyo vamako osentir moto azolia oke nganda me moto aolia ma na petit ko osentir ke oseki na palais mawa to c'est ça là totendre vers la fin dis-nous yebisa biso raconte-nous quelque chose oyo esala biso bien mpo nayebi ke namoni oza expérimenté dans le domaine donc yo oza na domaine nyonso naza mpona répondre yo te eza te ke naza na question moko te naza na question moko te conseil moko boye koapporte na mwasi na mama na mwana moko ou na couple moko voilà eloko kana nini aloba côté bato batiaka bacélibataire pression. C'est-à-dire ça veut dire que bala te papa zate bala maman eloko conseil na opesa bango toyaki na mokili oyo mutu ayaki nzela na ye bozoyoka nga toyaki na mokili oyo bato mosusu baza heureux na kiseliba na bango bamosusu baza heureux na libala na bango mutu na mutu kipe ya yo soki omoni ke oza heureux na libala mama vanda na libala na yo sepela na libala na yo botiaka bato pression te so omoni célibataire aosala vi na ye yaki célibat auta ye mosusu na badivorce na ye abi bona azwa mwa temps na nga napema mwa bacicatrice et se cicatriser ke omoi nde tozalaka toujours na besoin mutu même célibataire un jour azala toujours na besoin mutu mais ezalaka na bamoment moko boza na besoin mutu te parce que outi déjà na souffrance le temps souffrance wana basouvenir wana s'efface mais petit à petit bacicatrice wana pota wana se cicatriser ezwaka mwa temps mais soki neti pota na yo se cicatriser omona boye période moko bokomi na posa mobali parce que tozalaka toujours na besoin bolingo moko boye mutu nyonso aza na besoin bolingo bien sûr ezala mwasi ezala mobali mais eza na bato mosusu auti na divorce auti na séparation il faut botikela ye temps ase cicatriser soki ase cicatriser na ye kitoko wana soki atanga akolinga mutu wana mpe na esengo
Mutu pas lingine tete abina vanda nanu. Mutu pas lingine tete abina akufeli ne mobali na ya libo ou bien ni abina non je peux pousser nango na moni ko linga lisusu bana pe bakoli na vana nga boy. Mais ça que so bo tshaka basi wana pression te o bazui décision kozala na bango bongo. Et ba ki célibat monsieur ça et décision ya mutu mutu ça sali 20 ans na mobali na ye 25 ans na mobali na ye musu 30 ans na mobali na ye libala esili azui décision alobi non na vana nga célibataire na batata na nga bana na bokola bana bakoko na nga baza wana na vana nga célibataire. Et puis basi wana botshaka bango pression te ke azala mobali te avandaka non eza choix na ye. Ça veut dire que congolais faut yeba ko respecter choix ya mutu iloko nazobetela ngo sete. Et puis normalement mutu no azaka toujours na besoin mutu. Même ata mutu aza célibataire et comme na moment moko bazaka na toujours na besoin bolingo. Aza toujours na besoin ka na mutu. Donc ça veut dire que décision wana il faut outé pas na ye moko. Il y a des gens qui ont bango pression. Il y a des distances, balate, chercher mari. Au bout de jeune fille, bazan na bango, bazo sepena ni, bazo sa carrière na bango, bazo la makam na bango comme il faut te marier. Non. Mutaze heureux, ça la défiler na ye, azo mbongo na ye, azo créer, à s'organiser. C'est quoi la personne qui veut placer marier, il faut pas mutaze la. Ça veut dire que bazo pousser batu na ba basa ba choix ya mabe parce que pression ouais au moins so pression leki mutakoye ko sala choix ya mabe asa choix moko ya mutu asatanda te poka kapona osala bino plaisir ke bomona ke non na bali on a la alliance. Ça veut dire que so likambo wana komo kota mutu emsu mutu aza o s'en foutre na ye mais so que comme il y a trop au moins mutu asali choix ya mabe choix na pe msu memi na kufa. Kutene mutamabe nzoka ni mutana kutene assassin ya bomier. Donc ça veut dire que choix na yo kolingate ke loko sali choix ya kobala ke okoma kuchola batu mususu ke bala non chacun mutana na mukili na batu basala ba choix na bango. Mutu musa aza heureux tant que célibataire parce que a profiter na vie na ye a sa carrière na ye. Donc musala na est important na minute oyo mais lingo le bateka otika la bongo a vie eza que non asali choix na ye donc ce qui moment yé akutana na mutu bien o mutu sepeli si mutema na ye a obala parce que nana ngwa linga vanda be sans bolingo biso tous na besoin bolingo mais so moni mutu musu azo trouver mutu azo correspondre na yete oza mwasi kitoko bazo linga yo ba matoyi bando ya tous les jours mais na ba matoyi wana nyoso ba otia yo nano moni oyo azo mérité yo te parce que omoni moi s'il faut yeba valeur na yo il faut yeba que mobali azo mérité nga te parce que il faut yeba valeur na yo il faut nga na mwasi na femme forte na mwasi oyo na yeba luka mbongo na mwasi oyo na yebi ko se respecter. Donc ça veut dire il faut na zo mobali moko azo correspondre na ba critère nanga na linga mobali a respecter nga. Okutena mwasi mobali mo bazali musu ba impoli musu mobali moko ba fingra ba non. Donc ça veut dire même ba mato eza 100 et ça veut dire que na musu 90 lito yo moni ke ibalo ba correspondre na ngate malgoza bat bakasa ke mwasi kitoko ndeni mwasi kitoko azo bala te non ozana baba lingio bazo linga yo. Ça veut dire que ozo sélectionner que la mingi te na ko sélectionner wana pe wala ko bien so azo mon jeune fille à force de sélectionner à un moment donné tu perds le temps tu peux passer à côté aussi hein. Non mutu na mama azaka na mutu et comme on a posa moko et comme on a âge moko boy ozaka na besoin ozala mutu osa choix na. Donc ça veut dire que il faut pas qu'on se sous-estimer on va que non âge so pusana non il faut osala choix parce que yo mutu lingi ko sala choix. Et là, on a fait comprendre bateau. Exactement parce que pression ya bateau. Et puis na bateau, oh, ba bango pression, ba jeune fille bazan na pression. Il faut pas la pression bateau. Il faut choix na yo ezala parce que yo mto lingi. Ezala te que choix bateau ba tchaki pression. Ya on a lingi te surtout ba tcha ba jeune fille pression. Oh non ba yebi via libala te parce que biso to yebi déjà via libala to yebi ndenge za to yebi stress ya libala ndenge zali. Donc, on a une jeune fille, pression, qui dit que, toi aussi, 30 ans,
25 ans, il faut que tu te maries. Non, botika bango ba donc ça veut dire que choix wana e ou te pas na yé moko. Dina mona makoso asali publication moko boyo dit histoire il faut te marier. Non. Et na moi donc botika yé sala choix na yé oyo mukolo ya ko mona ke no carrière na nga. Na mbula ni. Ah, bah 25 ans, bah 26 ans, ouais, bah vingtaine. Non, c'est 30 ans. Azana âge na yazo ça, la carrière na yé. O kuta mukolo balobi nete kabala e bongo yende. Bongo ya na yé. E kayo na bité o mukolo presque 40 ans. Balobi nete bongo yende. Obi ke minu sera bota ke avant ko bota Didi Stone. Azana mona. Te azana bana te. Ana bana te. Minu sera bota ke avant à cause de la maman Didi Stone. Oui, bien sûr. Parce qu'ils ont abattu à 14 ans, 13 ans, non? 15 ans, boti. Bako a abattu à âge. 15 ans. Minu a robot à Didi Stone. Ça veut dire que Minu, ngana Minu, tu as presque âge moko. Ngana Minu, tu as presque âge moko. Oh, ils ont abordé, tu as un trottoir. Ils ont réalité. Il faut. Donc ça veut dire que, au moins, ils ont Minu français, au Kosaï. Français et zoko sa mon père, ma mère, il y a 20 ans. Français zoko sa. Acha français de côté. Minu le zoko sa minu français. Mon père, ma mère, tu sais, et mon frère, tu sais, moi, je suis une fille. Français zoko sa. Donc ça veut dire que ndoto baba, au surtout 50 ans. Ozolo baka français neti bana 15 ans. O sutuka boye moi na te na 50 ans mais français kaka eza wana. Ami fidèle na yo français. C'est comme ça ça bana. Donc ça veut dire que elo ozo kosa minu voix wana ya bana mike na français. Et mon père, ma mère, et mon père je sais, moi j'ai vécu avec ma mère. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui François, ils ont 15 ans. Ils ont 40 ans, ils ont la wan. Na aja minu basi musuba kuma bakoko. Aboti mwana mwana boti. Mais il y a confiance dans français. Donc ça veut dire que minu ndenga zawana, il faut acha français de côté. Français, ils ont. Donc ça veut dire qu'il faut acha français de côté lo baké. Parce que on a ça il fallait plutôt y a ça en sorte que akangisa ya azwa place na ya buyaya, je sais pas pourquoi. Eza ko je comprends rien en fait. Problème na yé avant dina papa te. Donc azuzo nti affection papa na ma dernière minute. Elle a profité dans a profité dans so profiter dans suko yo ko écraser. Donc ça veut dire ko écraser les kinayi. Mais bah surtout landeli peut venir as exemplaire ti. Mais pourquoi y est kaka pourquoi des histoires y est bande connaît plus. Donc ça veut dire que papa y moko azo détruire libota nayi. Donc ça veut dire ce sont un parent moko boye moko azo détruire bana nayi. Azo tchabana na rivalité. C'est pas bon. Azaba parents oyo rosa ne pembeni te. Parce que ça veut dire robé biso mutema. Donc ça veut dire azo créer ba ennemi car na kati libota na ye moko. Oka donc sœur ennemi, frère ennemi. Mutazo créer yango moboti na yo moko. Izaba parents moko boye azaba jara ba papa moko boye rosa ne te parce que robé bisa mutema na yo. Donc, si vous avez un malamu, vous avez un parent à bon côté. Parce qu'on détruit physiquement, moralement, spirituellement. Parce que ça veut dire qu'ils ont créé les ennemis. Ils ont créé les ennemis à makila na yo. Normalement, ennemi à cause de makila na yo. C'est parce qu'on a un discours mondial lobby par rapport il y a Fali. Pourquoi fallait tout le temps à côté de il y a mon anaye, il fallait l'ingakaïte. Ce que j'ai compris le message que fallait l'ingakaïte koko tambolana ou l'ingangaïte comment tambolana mon anga. En fait moi ce que je sais c'est que fallait l'ingakaïte. Exact que y comportement na yé ils ont poussé que fallait à la pembeni naï. Fallait ça déjà ba premier pas. Tout le monde a dit que fallait à yemba na ba concert ba nini ba nika nenga komi fali bongo.
problème na ye c'est un monsieur ami lingaka ye moko donc soko moni ke oka lingaka donc mascarade aza muto basala eza nti Robocop. Et comme vous n'avez pas de balobi que non, il fallait ce qui n'a, il fallait abimara, ce qui n'a des distances sur le monde, je sais pas, un truc de ce genre-là. Problème est asa programmé pour en détruire. Donc ça veut dire asa nti robot asa déjà programmé donc tout est programmé nyonso eza programmé pa na ye. Donc soko moni ke alinga mutu non d'abord abilinga na ye moko nano. Et puis les restes des arnaques ba mascarade. C'est quoi là ososanga passe parce que et kandi azokota na ba jeune na ye. Donc ça veut dire ba utiliser ye ba utiliser ye mais ye moko azoyeba te que tant nde ba utiliser bon zo bebisa pe image na ye. Bien sûr. Ça veut dire que asa mwasi moko boye yo lo ba ikotanga. Lo ba ikotanga na ba ina bani. Au moins que kotanga na sagesse ça n'a rien à voir. Rotanga na oh ba ina mwana otanga donc ça veut dire que sagesse les amukie. Yo mona conscience na yo na bien kutaza kuto alinga bana wana yo mona conscience na yo mona te ke ba utiliser nga. Donc ça veut dire que carrière na ye est comme na suka. Donc ça veut dire que batu vraiment donc batu babimi c'est na mitema. En fait, a sali en sorte que ba bimi c'est na mitema. Première fois na mona ke ba makangu na ba marié ba komi associé. Première fois na biso eza likamoko ya somo. Ba marié na ba makangu ba sala association. Pour ba détruire Cindy. Au moins makangu na ba marié ba yokani. Rien que pour pour ba détruire Cindy. Na biso eza likamoko ya somo, scandale. Mais avec ma comme biso ba congolais ezala wana boy lobby ezana okata msusu. 3 jours, hein. 3 jours après, on n'en parle plus. Il y a un peu de gémoroboy, M. Sazani pour rien. Mobile, il a utilisé. Vous savez, bolingo, moroboy, kaboy. En fait, moi, ce que j'ai compris, pour faire l'autre, pour détruire l'autre. Nzembo bimi. Et les kinango. Ceux qui featuring, ceux qui payent remix, ceux qui n'y. Bah, valise bimi. Bah, tu vas l'obéir, on peut bien te. Si quoi fallait y a bima, c'est quoi bina? Le premier, c'est que. Le premier, c'est ça, la rabini kaka babi badasis baza yo robine la beso pourquoi kako longola wana kaka bibina bina moi bisika bibina bina bon normalement ils ont un peu problème te surtout là on peut bien à ça n'est pas sous remix na ye ozo comprendre te ngana yebi Joanna comment dit Joanna asa prête à tout pour na buzz ah bah oui c'est ça asa prête à tout à utiliser bana pour na buzz. Asa prête à toi utiliser likangu pour na buzz. Asa prête à utiliser X pour na buzz. Donc tout est oh kaka aromona pembeni à utiliser pour na buzz. C'est quoi mutu? Donc ça veut dire à utiliser mutu na buzz et c'est quoi mutu ana c'est quoi et baby c'est les répétations. Elle peut pas rattraper ça. Hein. C'est impossible. Donc il faut actualité moi web ma pone bomango. So actualité bimité déjà face na ye déjà monani na poisse siko o ratapa ngone même ato bimise loko déjà o sali déjà ba image déjà koti même ato biloko asike bimi o wane otika la toujours moi siko que on ba finga ko to papa bazo finga ndesiko yo toi même tu te remets pas en question pour voir mais comment on a il faut réfléchir alors ba que relation ngana za na ngoza toxique alors se rendre compte que relation za na ngoza pour faire mal. Ouais, elle est utilisée en fait. Elle croit que c'est l'amour, mais c'est pas l'amour. Elle est utilisée en fait. Oui, donc c'est pas. Donc ça veut dire que toyebi ke bobimara déjà. So pesi ba bisou na miso bato. Ndesa. Et ça ni. So ki bo pesa donc ça veut dire que bozo sala ba makambo ka po bato ba mona ke non. Bolakisa ke non. Na botoli o mobali. Akomi yanga. Yo poko mokota na ba jewana. Ça veut dire que vous avez un jeu où vous avez alingi mwasi na ye azolinga faire souffrir mwasi na ye. Tu vois ça qu'on utiliser yo. Yo community ke okomi marionnette.
Ah ouais. Muta zo souffrir. Ya ngwana eloko na pesa ba conseil pa bato, ba couple. O ba uti ko kabwana. Soko moni muta to kabwana mwasi na ye ko linga ete. Mingi bato ba kabwana kana bato. Ezala rapo, so azu mutu mususu. Ezala rapo. Alongola ba passe à divorce. Mais ezala nango bolingwa solo te. Oh. Ezala solo te. Soko moni muta to, ça veut dire que tango ali asenga ki divorce. Eza lokola bolingwa histoire asike bandi. Siko Kandi akanisi ke lokola basala ki 18 ans. Comment aime ça Kandi? Comment on solo Kandi? Ah non. Kandi akanisi ke ndenge aboyani na mwasi na yebongo. De lokola ye basala ki 18 ans. 18 ans wana ezo compter. Nzoka nde makambo ebandaki tango divorce esalamaki. Donc mobala tant que bakata ki divorce même ata yeba sala ki 18 ans au bout de 18 ans on a né moi ça senga ki divorce passe ya mobala bandaki wana sikoyo lokwa mobala moya kende côté mususu ezate ka luka mwasi mususu lokwa déjà yeba ayebi azana mwasi mo déjà basala 18 ans yo ne mutu faut subir souffrance à divorce nanga. Donc ça veut dire que bamakamno so azo sala wana pona koyokisa kaka mwasi na ye passe akomo utiliser siko sindi sindi pe ole mwana ina bakura ngoyo tanga ki ezanga sagesse yo kotina ba je ya muto azo souffrir na divorce. Ça veut dire nenga zawana souffrance wana cicatrice na ne kaukite ya divorce. Donc nenga zawana ba acte nyonso azo sala eza pona ba passe à divorce. Sikoyo ba passe wana divorce azako exprimer ngona na bandenge oyo azomona pour se soulager. Akomi ko utiliser sikoyo Kandi. Kopesa ka yeba bisou na miso bato. Nyonso wana ka pa longola ba passe à divorce. Siko yi Kandi azokanisa ke bolingo ba bizu na ba opesa njoko ba bizu solo njoko na ba bizu lokuta za kanisa ke ba nzembo bazoyembela wana nzo ba nzembo solo njoko na ba nzembo lokuta ba caresse bazopesa yo babongisi elamba njoko na ba souffrance à divorce. Donc tout tourne autour des souffrances de divorce, tout tourne autour des blessures. Mobala zana ba blessure na ne kauki te. Donc aza ko exprimer ngo po akanisa neti ke nenga zo sala ngo bongo elongole ba passe njoka ne ba passe zo bakisa maka ba passe zo bakisa maka yo obimi zoba carrière no esili po yo oza ko assister un divorcé qui souffre. Carrière baby po yo baza ko utiliser yo un divorcé en douleur. Azako utiliser yo ba passe à divorce na necessité yo comme omemi ba fardo divorce ya mutu yo oza oneti mwana muke bazako utiliser pesa bizu opesi bizu tito komona ba kitise pe mukadiga na podium bongo rosani motenda comme le quoi moi dans comme neti zoba ba komi ko utiliser yo yakabo esala boy po mutu moko azo souffrir na divorce. C'est pas normal. Le problème nanga aza mwasi. Et on peut na pe ndeko nanga ba osa ndeko nanga mwasi bongo ezo sanga pe passe parce que aza mwasi quand même tala ni ba kumo finga ya komi ba pese ba kombo mingi zile zo pe mingi nzile mingi zile ba pese kombo boy mabe ba pese kombo mabe ngape tant que mwasi zo sanga pe passe tant qu'artiste na mona que non ndeko nanga artiste azo bo ma carrière na ye po. Mais c'est à elle de se remettre en question parce que je vois il y a des choses où azo sala peut-être que c'est pourquoi je t'avais posé la question de dire, toi à ta place, quand tu es sali que au gagner kutu, banawana, na gagné bango confiance, bako na estime nanga, comme ça et ça là que bato. Au gagner confiance, ya bana nyonso mais sauf à Didiston. Didiston c'est une fille de caractère. Didiston pour gagner au thème na hier. Là il y a ça la bongo. Moi c'est en fait ce que je voulais dire. Là il y a ça la bongo mais bana msupe bazomonat. Mutu msuta msukuto ozaki o gagner qui est mais akolongwa ka parce que zomona parce que il y a zolinga pe il y a za kolinga te comme kitsa dit pas Didiston. Mais normalement il fallait yenda mais kitsa pas Didiston.
Parce que c'est bon balingi yenda senga. Yende mutasala mabe. Il faut amikitisa. Amikitisa pas Didi Stone. Azilate que Didi Stone amikitisa pas Didi Stone en salangote. Parce que c'est une fille de caractère. Elle a valeur nae. Yesu azolinga Didi Stone amikitisa parce que il y a comme moi sa papa nae. Didi Stone a otika la salango jamais. Aza moi c'est moi aza caractère. Aza caractère, aza gentil. Aba fille mo boye très gentil. Aza pe na caractère. So lingo zo gentillesse non zo gentillesse nae. So lingo zo ba face à tembe ozwango. Donc azilate que Didi Stone amikitisa pas salango. Je peux dire un peu c'est une copie de son père en fait. Ah, Didi Stone a otika la salango jamais. Didi Stone en fait Didi Stone a ozoye loroté. Pas Didi Stone a papier. Didi Stone a ozoye vraiment papier mouchoir. C'est ça. Tout comme la biso na suka, na yoki yo, na yoki. Eh na lobe. Ah, na lobe belé. T'es oh. Mais but c'est qui a moi la monsieur faut le battre. Na lobe. Bon ce que yo va ninga la poser question, yo faut le battre, faut la tiko yo. Na tiki yo na yoki. Oui. Ba te belé ba kutana na nga en vrai. Ba kamwaka. Babi c'est pas toi. Trop timide. Obi ke nga na lobaka na caméra. So comme la caméra so na za force caméra. Musantu nini wana. Trop timide. Donc ça veut dire que ça veut dire que naza na vie mususu hors caméra. Hors caméra naza timide. Na loba mingi te na sekane mingi. Naza trop timide. Mais ce que so na caméra, so na moni ka caméra on dit ba diabulu baza. On dit ba milimo mabeza na caméra. Non, mais il y a des gens comme ça, bah, moussous bazali ou bazali timide. Mais na vie réelle, je ne simbi micro, oui. azoye bien, bazali na bango. Mais en tout cas, na vie réelle, je ne parle pas beaucoup. Je suis trop timide. En tout cas, merci beaucoup. J'étais très heureuse. Oui. Kozana yo, na moni que bah moi monsieur a raté babi hein. Bah mon na moni yo par rapport à ce que l'image que Ozanango au moni que ça yango te. Et comme deux personnes en fait. Ouais. C'est très important. Et makambo lobi vraiment makambo ya ba couple, makambo ya bana, makambo ya sexualité. C'est vraiment très important. Alors mariage est belé, ban est belé, makambo est belé zobeba parce que au nom de l'intégration. Or maman ces allés tout évoluer, tout changer, ba mentalité, ba humeur, voilà. Ouverture à esprit. Ouverture à esprit et ça a fait du bien. Donc bon peut-être moi ce soir ça ouverture à esprit à ndumba non. Moi je suis une femme amoureuse, je suis fidèle. Quand j'aime, je suis fidèle. So na lingi mutu nanga vraiment na pesa ke bolingo nyonso. Odon oza mutu te. Hein? Oza mutu te. Oza mutu te soki olingi. Sona lingi mutu. Te obi soki olingi. Non, ngana lingi. Soko lobi ngai nde na lingaka. Mais yo bi soki olingi. Do soko olingi donc mutu azate soki olingi sokaye olingaka vraiment. To tiango ya munene. Entre parenthèses. En tout cas ba ke naza fi mo na mobulu te. Quand j'aime, j'aime. Et quand j'aime, je suis fidèle. Nakoka ko mona libanda te. Mais il faut nde muta sala ke na lingaye. Ozo continuer. Il faut il faut ah ça dis-moi tout hein peut-être que papa maman dis-moi tout hein dis-moi tout non on va tout déjà ah dis-moi tout donc papa maman ya tout ça boss awa alors non émission on a moi si on a kuna na besoin je suis amoureuse je suis une femme amoureuse à cause de la infidélité. Quand tu es amoureuse se retrouver molonga na vraiment aux la fidèle. Donc tant on a la sexualité il le baté que naza mobulu be naza mbalebele non na le baka voilà. Je suis une femme amoureuse alingaka mobali moko. Donc oui que alingaka mobali moko donc so yo zara yo mo. Ya wana boza doté. En tout cas, merci beaucoup. Et nous étions dans l'émission Dis-moi tout, na solo la vérité. En tout cas, likez, partagez. C'est une première. Invitez la Miss Toulazawana. Tala ba beauté, tala ba nini. Bon, balobi 40 mais 40 théâtre. Parce que Tchilibaya, tala nenga lati,
Donc, c'est elle, quoi. Est-ce que tu as quelques salutations, dédicaces à donner, à dire ou... Donc, balinganga, vous s'abonner na YouTube, nangai, tout l'ampezo. Donc, album nangai, Ruby Makarate. Donc, album nangai, ça le quoi arrivé à Yesu. Donc, date Ruby Meye banete. Mais, si vous s'abonner, vous mbala moko. Donc, vous s'abonner na chaîne nangai à YouTube. Voilà. Na TikTok nangai, tout la peso, nana mususu pe, miss tout là. Voilà, c'est ça. Voilà, venez liker na solo la vérité, dis-moi tout. Émission na bino bo sepela bo mona, tous on a besoin et bandisika, tous on a besoin ba partenaire, ba to ba ko soutenir et loko e kenel bosso. Venez et vous serez pas déçus. Alors bonjour, salutations à la régie, mon boss Miguel, sur la vérité, toujours avec Dieu, c'est l'excellence. Bonsoir. Solo la vérité.